Mais ce soir, le Dieu d'amour va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de relier ma famille à la bibliothèque. Nous tous nous sommes de la famille de Dieu. Ce soir, quel nouveau vent souffle. Et la qualité de la Pentecôte. Ils étaient réunis dans la chambre. Et nous sommes réunis ce soir. Et la Bible dit, soudain, fait un bas investi. Nous proposons comme un casse. Et quand on peut faire ma casse, c'est bien comme la vie. Je ne vais pas rentrer avec ce si quand ça m'a fait la dimension, il y a ce qu'on a comment la on est de suivre à mon moment, on va lui prendre l'enfant. Les gens vont crier à l'injustice. Ça changera. Et pour changer le quota mon corps, ça m'a vu mon corps dans Colombo, après 7 aux Araki. Encore, mais c'est le number one. Il y a une personne qui va quitter à la porte vers la primature. Il y a une personne que Dieu va toucher ce soir. J'entends les vents des miracles. De ta vie, au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne ce soir que Dieu est en train de transformer. Sois bon au nom de Jésus. Voilà. Qu'une personne enlève les yeux sur sa maladie. Je veux qu'une personne enlève les yeux sur son problème. Mais je veux qu'une personne fixe ses yeux sur Dieu. Bien-aimé, c'est à la croix où tout a été donné. Si Israël a été condamné à cause du péché de Jéroboam, nous nous sommes justifiés à cause du sang de Jésus. Jéroboam n'existe plus. Mais Jésus existe. Jésus est vivant. Jésus règne. La Bible me dit, il est assis à la droite du Père. Ne soyez pas distraits. Alors que je suis en train de parler, Dieu est en train de toucher. Dieu est en train de toucher. Il est de 1000 manières. Il est de 1000 manières. Ce soir, je te déclare guéri au nom de Jésus. Je te déclare béni au nom de Jésus. Je te déclare justifié au nom de Jésus. Que les dieux du ciel te justifient au nom de Jésus. Que les dieux du ciel te touchent au nom de Jésus. Grâce à Zambé le Kotayo. Yes. Grâce à Zambé le Kotayo. Yes. Nakanisi mes pochettes. Berli de pied. Sans espoir. Déjà la loi l'avait rejeté. Mais Jésus l'a récupéré en dehors de la loi. Maintenant écoutez ce qui arrive. Quand quelqu'un est ramassé par la grâce,
La Bible dit c'est ça. David est resté devant une table. Et Mephibosheth en face de lui. Est-ce que si quelqu'un est en train de voir c'est bien? Il me dit c'est pas bien. Ce soir, nous avons besoin de côté là nous pouvons. Os homens déjà classés para trabalhar na rua. E eu estou vendo na rua, quando eu vou lá. E você não continua isso. As roupas são de cima do lugar na porta da rua. Meu filho, chefe. A cada um do lugar quando você vai na. Yo muto vanyo kukikotele mesa Soko vanyo do sabere Na zana posotele mato Eske mutu mwa kometa mwa kwa Yahweh Apirite kautu mansoro Papa ya brasa fili na mama ya pointu nwela zolo mate Manda karabasu breda Oyebitamu toyena pokro bien sûr, les anniversaires. Anniversaire, ils ont même la délivrance. Soit toi, péché, maintenant, bien délivrance, c'est ça. Seigneur, roi, comment ça va? La ligne bête ma boque, s'il vous plaît. Ton ligne, comment ma boque tenait aux hommes et les diables? Aux hommes, le système wana, il y a catholique aux hommes et maman Marie, s'il vous plaît. La limite au samedi. La scène à 5 à 6 minutes. La prière. Ça ne va pas pour le mouton, ça comprend. Alléluia. Oh, il y a comprendre les zambés. Il y a Moussé Baté la pomme de la gagne. Zambé, il y a papa et frère comme vous n'a pas pour le mouton comme ça. La ligne bête dans ma boque, s'il vous plaît. Na yebita nani ayo azalaki wa pere ya malaria vina eza kozi ya lisumu ya mutu moko nde vina yo kota na baline eza kozi ya lisumu ya mutu moko na malaria mabe kota na vina yo eza kozi ya lisumu ya mutu moko nde lelo famille eza bloqué. Na lingo tozo sala prier. Graçoso beta maboko. Bisika malere uta. Eza le uta na no. Eza le uta na sid. Place problème na yo uta. La semaine montée à zone babo. Même à tabazo se camoufler. On tozo landa bango. Seigneur azo yebi se mutoza pe la taba se camoufler le tozo landa bango. Taba se camoufler le tozo landa bango. Beta maboko la bango. S'il vous plaît, les autres fois que il y a des Espagnols qui n'ont pas eu de compte. Dans mon sommet, dans mon conflit, dans mon bien dans ma communauté. Dans mon lac, tu passes le condo. S'il vous plaît, bête dans mon. Est-ce qu'on connaît de mon lobby?
nazomona bazolakisaka kontaka mutuka na dokima ya passé bazopesa na sakolaka pamba te nazomona kontaka mutuka namoni mikanda ya pamba nazocana moko après musalo nzamba komema yo na dimension terrible ya délivrance nazomona na église les églises te namoni bato batoni na toni nzambe oyo ebisingaki après musalo oyo ekozala l'hôpital parce que nzambe atie mwani eza na moto ayaki eza atteint na malade ya sida nakolakisa mosabite mpona respect je vais te dire mais na moment nazosakola ntango bazoteya nazomona nini nzambe ya papa nanga azoyebisanga ke mardosetalomona ntango nazotala namoni bazovida ya makila me bazozongisa makila mosusu yalola solo balalaka abramu saloyo nazomona na minui ine visitation ya nzambe kozala na ndako azolanga azoyebisangaka nzambe akose manifeste me kobomba ngo te yaka mbangu na tongo kutaaate na muzeto ya fufuti ebana ye nabosala kate sifonza matombola ozeli mokondela mbongo abeta mabokolo bafa sobalwama akoki kozala akufa to aza na bomowe yamba loyi mutu nyonso aza portela malere na yo yaya soki yo olingaka bavivre nga na bebakufu seigneur azoboya oyo okombataka yo amabebisaki na yo nasakoli avimba libumu ezanga nde na bia na bakisaki okomoni mutu anesengo te akozelesolwa sorwawanga vi na yo wayo azoporteli ya malaye nalobi boy alamuka na tongo miso eviwa epuis d'ailleurs akufo akobete na kriste komala na mutu akesi obete na nge na mutuka ya leta transport nyaka ye soka nyaki elekele moka ya bakisi bamemi ye lokola liboke batie na mol kuro pekei babimisa boyela ya kopona ezomumba solo la prière ya tiro botala koste na loboko mobali te yo beta prière sans contrôler mutu aza pembeni na amo mutu nyonso ekoluka délivrance na kobima ndenge na kotaki te na balie ekokwei nana bakondamnation ekokwei parce que lelo naza identifie motu aza identité limaka na identité ya kala te nasakoli okoma na identité ya kala te okwesa identité nyonso oyo bapesa yo kombo bapesa yo yango peut-être neza porter na malere na likobeta maboko wana bien soki eza kombo ya famille
prière ya ba étoile. Prière ya minzoto. Kwanza sanza wanda na kwetu kolukayo. Awa nazana pose ya ba minzoto. Ya ngai na sande muzoto. Ya basa feliba. Naza satellite ndo ba place. Nga naza muzoto rusina. Olo pa molo ya comprendre na. Est-ce que la cosa va bene? Cosa sande la mano. Mvula ya lipango le koloka likoloka. Devo pensare bene collega quasi mvula no che la lingua sua aperta ma e tuone da io balinga che va étouffé. E tuone da io balinga che va bloqué. Che dammi lo prende oggi. E si le la io così sangue via. Na combo na Yesu Kristo. La lingua sua aperta ma Yes. Ozo di Satan. Yes. E tuone nana. Yes. Place ezali. Yes. Na sakoli. Yes. Polano est localisé. Liban est localisé. Yonda est localisé. Nana Liban est à la barque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ici? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends. Père des grands cieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous comptez ça va se régler. Donc les États-Unis l'année prochaine. C'est quoi le bateau avec cette idée à l'objet? Ils sont prêts tous comme ça la mort dans l'église. Pas beaucoup là. Zambé pour Nangolo asaleli biso to lobeli mama na likambo lobi ete baboyaki Israël pour na masumu ya Jéroboam
L'incolobete na bomo ya bana nzambe belé bazonyo kwama kaka po bato mususu basaki mabe masumu ya baboti masumu ya bato mususu ezosala ete mabota ebele lelo enyokwama bato bazanga bana kaka po motu moko akanaki abonza génération elandi. Alors totalisi libota nzambe te nzambe soki osali confiance aza capable ya kolongola masumu na yo nyonso mpe kosala yo ngulu. Donc esekeli mwana nzambe ayeba te soki ata bato oyo bakoko na yo basalaki mabe esekeli oyeba te okimela kati na makila ya Yesu parce que kati na makila ya Yesu eza na lisiko na biso. Voilà eloko na mokusi oyo totalisi bana nzambe na pokwa lelo parce que Bible elobi ke eza na kombo moko epesami mokili oyo ekangolaka eza kombo na Yesu. Donc esengeli moto asidentifie kati na kombo wana po ete bokangoli yebi na ye. Pasteur va cause appeler sous la malédiction parce que yo lobi ka bana nzambe. C'est exactement ba pasteur sous appeler sous la malédiction. Certainement ce que pasteur a su conscience de la malédiction qui va rater. Au cause de la ondimeli Yesu mais au katina no basinga osusu ya libota na yo. Ezana ba pasteur belé kaka pona négligence wana ba koya tana masumu kasi ba yeba kite pona ni tata na ye koko na ye azaki pe na masumu wana. Donc ata oza pasteur oza mwana nzambe esengeli yo moko luka elongi azambe bokango na vie. Moment ni mutako recevoir Saint-Esprit parce que na monde faut l'oublier c'est Saint-Esprit. Moment ni mutako recevoir Saint-Esprit na côté ya kaka bobe na kofanda na kabo mbamoko du avant parler à langue. Koyamba Saint-Esprit ezana likabo oyo kolo atikeli biso Bible ezoloba je crois dans Jean 14 alobi nazobondela ete tata atindela bino mosungi mosusu elikoloba nini soko za mwana nzambe esengeli ondimela nanu Yesu pe oyebe te ali likabo onzamba tikundeli biso wana nde okoki kosenga yango pe okoza yango. Bible ezoloba basanganaki na chambre haute ezalaki promesse nzambe apesaki ntango basanganaki au nom de Jésus po banda ekozela yango Bible elobi mopepe ya makasi ebetaki pe bazwi Saint-Esprit. Alors nazosenga mwana nzambe nyonso zosambela ondime déjà Yesu luka ete nzambe wana atondisa yo na donc oyo ezali likambo oyo batikeli biso ya pambe Bible elobi ezali mpona motu nyonso mwana nzambe nyonso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a apprécié Zambé, merci pour maintenir na matonge ezali pendant Goubati. Na pas moli Zambé avec nous, Zamba papa Nangai. Pour essayer na niveau, je suis tellement dans la joie donc c'est que Tony la merci. Quel message vous lancez le peuple D après une année nous tous organisé? Après Moussala il y a une année, nous avons préparé une action évangélique où papa évêque a descendre dans le terrain. Donc nous avons préparé une action évangélique il y a 5 jours. Donc déjà Agano première édition. Agano est en Swahili où il dit qu'on va au Yokani. Alors après une année, maintenant nous avons comme l'église, nous avons une alliance avec Moukouna. Et puis Moukouna dit qu'on a une atabipa iboye. Donc à l'église après une année, maintenant nous avons l'église, nous avons une alliance. Il y a moi nous avons Agano. Agano veut dire au Yokani. Donc nous avons une alliance en Zambie. On peut ce programme. Le programme n'a plus ça que lundi, ils rencontre à ma maman. Chaque 17h à 20h, ils rencontrent à ma maman.